balobi ozo koka musique te mais na kuti na studio mais balobi okoka ango te balobi okoko sala ba vue te ya ebele mais yo zo beta lisolo musique so to bito poser question lobi to zo ke na mabe Innocent merci ne Dieu sala ba vie ebele nga sala na ba vue te merci premier na ngote mais tout a on a mina way kotala kaka na kati ya émission na batuni babi mais faut qu'on respecte mikolo parce que bato wana yo kuta ba na musique ya lobi age ya bandeli succès bino na age wana vraiment botikala ka oyeba na te ya zaneti Michael Jackson ya mibale batangele kutu kombo ya tata te to boli na brike ko ele la mtu oyo ma mso ko za comme ta côté lo voilà ofani peno reso no be na babina te wana puissant masalanga soma ndako na Montfleury voilà pour moyen monanaki asomlinda adolphe do mais ça ba musicien so ba na ngomi balé na kati ya Montfleury wa tika masolo wana tika masolo wana na clinique Misunga yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi mbetu ya moko ezali au massage pe omibikeli déjà avant ki munganga asimba yo inutile ya kwa na garde malade awa bango moko bapesaka biloko ya kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akosenga bapesaka malade. Mais Aïda, malade on a bimi kakaté. Comment donc la bimandele ni yada yo moko pensa. Ah on hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. Eza pona kolia te. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bino éviter. Mbete zo sala mouvement au malade alingi. Nous fi na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Ça kombi tuna. Nazana mbete hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Ngana zongi Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga oyo ya mama Grace Mandela la pétrolière est-ce que Tiambezali ezali te nazo préparer concert aux États-Unis. OK. Na compte ba tirer mon fil là ba chanter mettre au à Paris même pour une semaine to betika concert moko na Paris. Et bon to beta ngala uta kunati. To beta kuna na Paris. Paris bazo tumba ba To beta na Paris. Ngala mutakuna. Musicien mutambongo azalate. Poso ba chaka mbongo na présidence kala bitumbe bima petit na kingai na king ba komela nga ba fi ba kenda. C'est là. Nga kutu bato bazana ba 70 ans. Soka tekni na teka keba akiti. Voilà. Premier. Merci beaucoup na ba vie. Ndeko ya Congo. Tala agence ya sûr. Paie rapide pour na transfert ya mbong. Paie bakoli na ba lettre na même jour. Yango yo. Agence PTAM LTD. Oyo ekumba maka na mwana mboka. Évêque Patrick Tomosi Agasila afandisa idéologie na ndenge ya kosakana te. Awa soko ye okokuta ba service ekuba côté ya transfert oza mobimba. Okozwa ba service lokola transfert ya mbongo. Otindi mbongo lelo ozwi sikoyo mbala moko. Côté ya ba colis, petit colis, grand colis, to lettre oza mobimba ekokoma mbala moko na même jour. Ape bazali na expédition pe fret maritime okoki pe kotinda mutuka na yoto conteneur yeba ke awa sécurité pe assurance ezali na nyonso soki olingi ozwa bango na ba adresse na bango ya Londres yango oyo to pe okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 44 20 85 94 17 50 to pe na plus 44 740 40 65 940
awa pe na Kinshasa to na RDC bafandisa mobange na bureau oyo ezwami na avenue Chaumba numéro 334 quartier au commandement commune à Gombe référence avenue de la science. To pe okoki kobenga bango na numéro oyo plus 243 89 40 35 909. Bureau na bango fongomaka tous les jours du lundi au vendredi à partir ya 9h ngingo si 17h. Awa na agence PTM LTD bafandisi service d'excellence et service ya ba client exceptionnel. Papa bakosa yote yakakaka awa na agence PTM LTD bazana mufoko ya masolotu. Dites amen. C'est naturel au soin. Personne m'a conduit, au monde quel bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. This is London. This is London City. Hey! Bandeko Babolingo. Chez Djonga de ezongeli masolo Chez Djonga de chaque week-end bozamo bimba boko sepela ndenge masolo ezalaka. Po awa chez Djonga de masolo tout ezongi avec un partenaire idéologie. Ngulu ndengulu ntabande taba soso nde soso ya kotumba awa spécialité bino moko boyebi boza kolia boza koyoka mindule ya kitoko pe elengi. Po bino moko boyebi ke awa chez Djonga de esika ambiance nde lalaka na ndenge ya kusakana te. Po mokolo ya vendredi 26 juin 2020 côté ya musique bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 ye muta ko sepelisa bino boza kolia boza komele pe boza koyoka mindule ya kitoko. Et bongo samedi 27 juin 2020 bokozwa CNN Alligator akopalola wana avec impact toujours na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga le 28 juin 2020 Emeli alias de Mingongo akolambela bino mongongo boko sepela makasi boza kolia ngulu ya kotumba soso ya kotumba ntaba ya kotumba avec un partenaire idéologie oza koyoka musique ya kitoko pe ose détendre elengi. Adresse ezakaka semoko chez Djonga de ezwami na 36 rue Marcel Dassault Bondi 93 140 oza mobimba. Chez Djonga de yangonde moboko ya ambiance. C'est naturel au soin. Gardez bande na yo. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, bande ko bolanda biso partout à travers le monde. To expliquer bino pitopa le film na filmbo. Biso to za moto likola moto. To luka na biso ba actualité partout ezali. Alors bana poto bobenga nga vraiment ebele, bobenga ki biso vraiment na film bolobino. Ken Piana, bolukela biso Tata Dominguez, Adolphe Dominguez, oazo préparer album na ye pièce sur pièce. To ebite pourquoi apesi combo ya album na ye pièce sur pièce. Est-ce que ça Kocholande ko na biso Vital Kamere ou bien apesi yango combo par rapport ya nini to ebite to solango. Alors bon, c'est un peu na solanaye par rapport à la photo qui circulent sur net. Adolphe Dominguez, chaque moment, na bureau chef de l'État, tout ce monde a pena ba commentaire na bino. Est-ce qu'Adolphe Dominguez, en tant que leader d'opinion, est-ce que comme il s'appelle ba message au ba congolais ba lelaka par rapport il y a ba souffrance belé o yo tozo mona na kati mboka na biso toyebite to solana Tata Dominguez o aza grand sapeur ya mboka na biso azape grand leader ya mboka bandeko bosenga nga bolobi no solo lana Tata Dominguez comment mwana mukia bimisi na album atama côté azokende na impolitesse ya boye ezo sala pena bien te. Tata Dominguez le grand sapeur, bonjour.
kena kamoyo mamoyeli nde yango na non tosola kaka nga pesi premièrement nanu mbote ken piana oluki nga trop voilà otongi nga ona zokima yo boye na boye vraiment na musala studio ebika studio ndenge ezalaka donc babule ya makasi naza vraiment na boulot na osala musala oyo bato nyonso mokili moma bazozela quoi donc vraiment omona okutinga na studio mais tokati mwa moke naza na baartiste po toyamba yo po tika koloba ozoloba tro nazokima yo nazosala non vraiment tozali quoi tozali est-ce que kotika biso pena libre to poser ba question nyonso to nango besoin en tout cas nga pena poser nga makambo na ngai esala nga bien mingi yayo kaka poser nga makambo na ngai parce que na boyi bato misusu bakomo profiter na malobo nga nazoloba nga naloba makambo motu te nalobaka nde makambo ya ngai Adolphe Dominguez parle que de lui donc je suis en train de parler de moi de mon opus de ma famille et puis na sape na ngai donc naza kutu te na ba géo ya bo naza kuna te naza te vraiment. Merci président Adolphe Dominguez ozate mais équipe yambio ezande pito pale ya grave président Adolphe Dominguez dernier album o bimisaka wana ezaki na nini non wana ezaki ba marti single amitié otoyembaki mama nzembo bato nyonso basepelaki sikoyo tozosala mpena album politico pièce contre pièce oyo lelo e bouger monde mututu azozala mututu azolinga yoka bayembi nini balobi nini donc toujours travailler yango calmement sûrement donc surtout silisia wa tokela mikili tobongisi ba mixage ba mastering disque bimi. Merci président. Natuni question par rapport au kaka. Ezala maramundengo sengi. Toso laka makambo concerné yo. Tolandaki pende ko na biso redi amisi na ba intervention sur ba émission. A regretter ndenge kaka. Abengi savie na biso Koffi Olomide ayo yemba na disque na ye. En tout cas depuis Koffi Olomide yemba na disque na ye amona kaneti makambo ya musique na ye pe marche ka so bien te. Est-ce que yo poza parmi bato ba regretter ndenge pe obengi saka Koffi ayemba na disque na yo poto moni bosala ka featuring. C'est comme si nzemba ngona tse simba ka pete. Merci. Alors, Mané de John a invité ceux qui ont posé des questions. Pour la monnaie question, c'est comme si le président Pena a s'épelé dans vraiment. Bonjour chers internautes, tout ça vraiment Mbali Yamba Tata Mobich na plateau Nangai, tout ça na Ken Piana Pito Palais. Je salue tout le monde, je profite pour ça pour dire d'abord merci à mon Dieu. Goretti le voice de mami vient dans un protocole ya bandal donc tout ça na Tata Mobich donc nga question na ngali bosso na banana ko pesa prêtre mote bonjour prêtre. Bonjour maman, na yawa pour le makam nanga Nicole. Manike oboni manike omoni ngai na lingi kozala kokota la baje wana ti banano Schengen baza kozela album na ngai ba maike mwana ngeli bazozela album na ngai bana ya FIFA na Paris bato bazolata kitoko bazozela album na nga ba force à l'Italia la force à l'Italia Jansi Mayasi capitaine défouetté 3 fois c'est la mort. Non, 100% bandal peut bazo c'est l'album. 100% ba japonais, ba coréen, ba ivoirien, ba nina ba sapé na Braza, ba na poto, ba na point tout bazo la album nanga pièce contre pièce. Donc tout nanga mama batuté. Nga naza penda fanatique à mon touté. Nga na fanatique avec beaucoup à sa kenda. Tango akialobi tata lata. Na lati naza na 6 trophées. Si c'est un champion du monde, on a dit oh acheté tembe, aïe na bapla, on a pété na bapla, toqué pas mamie lela, botani bapla, botani babino ba journaliste, boton de tout talent à gagner. Donc on a ça, tena beta ramasso, on a ça porté parole à mon touté. Donc tout sur la mam nangai, na pesi ba tutu bazola na mbote, ba na Londres. Bana Londres, Brice Mpangi, bateau avec ta forme, Guilema. On appelle Koko Rafat Makizé. Koko Rafat, Binonio Sodo, Koko, Madera, Baza Ebele, Lycée Mwangela, Alain Sikidi, Baza Ebele, Boamboma, Alain Giga, El Parimboma, donc ça vraiment Ebele, Bazo Zélandais. Album. Tata Mobich nga question na nga libo. Na mike bino moyoka kate, ti retourna ka. Te na otuna te. Ponga na tele mangana kinlaka. Te Tata Mobich na mona déjà. Tata Mobich album ezana combien de titres?
Album eza na 12 titres. Donc eza na nzembo lokwa toyembi Barbara Nadine film oyo ya pembe aleki basi nyonso na pembe. Ya solo. Asukolaka 200 fois so akotuna kata taxi na poto. Bonjour monsieur, moi c'est Barbara Nadine, toi c'est non moi c'est Georges. Eza na nzembo lokwa toyembi. Oui, moi ça ta suko na 200 fois so abotama na solo zaka solo. Te ya niveau na ya niveau aleki na ba oud na solo. Donc ya za solo kitoko so ala mungi na tongo moloko solo bombo. Donc canon. Donc ndenge eza wana na yembi Mike Mwanangele. Nayembi Rudy Lumbe, nayembi José Lipasa, Mutambongo akufaka te makena kopema, unduka. Nayembi Batambongo, nayembi Ramia Misi, nayembi ba Yann Yaïso, nayembi ba Thierry Mofila en États-Unis, nayembi ba je vous retire pas la parole avec beaucoup de respect. Nous parlons de la musique. Mais il se passe des choses dans la musique. Quelle chose? Tu es un musicien. Laissez-moi vraiment le temps de parler. Ba internaute na lobanandinga na biso aza musicien. A okima makama musique te. Musique na biso esamba na polémique. A okima ngote a hotel mate so atemi na olane na micro tina chambre. Makambo ezoleka. Awa to ana studio. Makambo ezoleka to yembisa ba musicien to moni ba musicien ba na sima. Nga pa musicien na yebaki na ndinga abosela biso mwa mukie posa eningisa petata. Te asa solo ko ba vocal ya mukie ata 1 minute. Ya mukie ka. Ça fait plaisir dans mon cœur, à mon frère du ciel. Bolingo ya José Lomata na bibiche. Amour à lumière éternelle, oh santa. Isengi kaka se moka koso ya Bangkoko. Bolingo ekanga sizo. Bolingo atata na gigi ekanga sizo. Merci beaucoup. Ngana bonakol na kati ya musique donc quelqu'un peut na excuser nga mon boss. Tu vois que plateau ezana boss na kati ngana na ka mosali weza fimbu na fimbu. Balobi connaissez-vous massivement. Yonk Katuku l'ingénieur mokondia ba ingénieur nyonso sobo sali mokina. Tata Mobich. Na ba griffe lati na nzoto ezani. En tout cas, ngata na lobi te muto ayebi makamba yebi na licha yoji. Batia yoji a on a Dolce Gabbana. Donc au beti pièce ba vérifier. Au compare ba koti pela na magasin ba vérifier ezali ba koti na internet ezali. Mais moi te ko kima makambo ozo kima ba question mususu pona makamba bilamba ba lobby ozo koka musique te mais na kuti na studio. Mais ba lobby okoka angote. Balobi okoko sala ba vute ya ebele mais yo zo beta lisolo la musique so to bito poser question lobito zo ke non mabe ozo to se référer na muto lobi mais et tout ça quand a besoin ya réponse il faut pas ça muto réponse que non yo bani musique kala quand même ça manque à respect tinga na moi c'est musicien non linga te ba manquer au respect non respect mais oui tant ba ba que non obeta bongo te mais il faut se défendre quand même on ba que on se défendre na ninga parce que ngana défendre na ninga na ba to bio maniki à côté la ka ba misia kala maniki musana lokola ba sala boy ponga na défendre kio na yesiko ngapa na yeko o répondre comment ba ko lo ba yoko beta ba vie ko le kate ato sali musique on est tio ko kufa il fallait il fallait voir langa pa yo balobi makambo wana na mona yango je peux pas répondre comme ça bon muto yo ya zu courage à loba wana a sepelisi munoko na ye a sepelisi munoko parce que ngani tozana wenge wana naza moto yo na koli bien voilà na respectera bateau finga bateau te na yebi mwana muke niveau nini ko respecter mokolo niveau nini ko respecter parce que ba botanga na respect moko boy OK donc tanga ba botanga na respect so mutazo finga to azo lo basuki ba vie sur ba nini. Moi j'ai fait l'Olympia moi-même voilà. Moi j'ai fait Bercy moi j'ai fait Nyoso Bogo Sala Lelo biso ko voilà télévision ça moko voilà. Les commentaires dans la toilette au mi film au tché bataille donc je peux pas discuter qu'on s'est rabaissé le niveau là quelqu'un qui nous discuter ma vie mikolo tout na bango na un impact na partout la porte tout na kaka na un impact yo yepwani danger pour sentir danger ça pièce contre pièce les commis mama bilambe silagi nango et zongi yo c'est là Toya no nord, au senti, au nord, mais Tokena au nord, yo mo no vio mystique. Dans la nord na 68, 1968 ngana na nord. Donc moni mutako za la lobby na M60 yo plaisir pour ma vie et matabo. Ngama ma vie kutuna na wote. Moi j'ai tout fait moi. Tata, tu as bien que yoza doyen.
koreproche kaka leki na yo innocent aza mwana mpe okoki kobota sikoyo. Moi je connais bien innocent na bagoma aza mwana ngala kobota na limite ya kozala lo mamandengo ubi batinda ke bona ebite bon innocent merci ne Dieu sala ba vie belé nga sala na ba vite merci premier na ngote mais tout a on a mina way. Voilà. Merci beaucoup président Adolphe Dominguez. En tout cas merci beaucoup président Adolphe Dominguez. Moi na ngai tokutana. Voilà. Toko kutana. Nga kutu bato bazana ba 70 ans. Soka tekmi na teka keba akiti. Voilà. Premier merci beaucoup na ba vie. Aza mwana, c'est mon fils. Makamonga na sola bino ka bataba est en petit. Makamonga na sola na ina koso na bino ngoti. Bino na bino batandinga moko. C'est mon petit, c'est mon fils. Relancez-le à moi message na Kiswahili. Non, ils n'ont pas comme mtoto yangu hakuna problème, hakuna shida. Le vie c'est rien. Kola salam sana yo tozobete lo bravo. Moi te kana tanga ko mona yo, ils n'ont pas beta musique bien. Faire azobeta bien, fallait azobeta bien. JDT azobeta bien, tanga bango na za vraiment mutu moko papa. T'as la face à mon enfant, face à boy à la jaloux à moto. Danger. Face à bien boy, ngabe na face. Écoute à Yoji, écoute à Versace et soma madame subso ko na souté. Mais président kota la kara na kati ya émission na batuni babi mais faut qu'on respecte mikolo parce que bato wana yo kuta ba na musique ya lobi age ya bandeli succès bino na age wana vraiment botika la ka yeba na te ya zaneti Michael Jackson ya mibale batangele kutu kombo ya tata te. Beaucoup c'est les makambo, beaucoup c'est les mwana batu botike pardon boli na brique ko ele la mtu. Oyo mamso ko za comme ta côté là. Voilà. Au fani peno réseau no bena babina te wana puissant. Voilà. O bena babete wana mwana nga pardon. Na mona ke pa masa nga mandala, na mona ka pa batunanga, c'est vraiment notre fils. Na mona ke pa mutunanga beta chou. Donc bolinga taba na royal sou wana de ça ma beta. Za mwana ngai. Na pesi mbote. Aimba pena chanteur mo américain rwandais boy. OK. Donc ça va leki nanga, azo sa biloko na ye na encourage à ye. OK. Donc vraiment c'est mon fils. Bino mzuna besoin na polémique. Yuna maniki. Alors après ça Adolphe Dominguez tozomona ba photo ezo circuler sur net. Okenda visite pas chef de l'État na habite tant que leader d'opinion parce que Congo na biso toza na moi ba difficulté. C'est pas ton ami, c'est le chef de l'État. Oui. Tokobeta masolo ya wati. Non ngali na ye bakaka est-ce que meka ko soulever quand même moi ba problème toza dango ya ba prix ba passeport ba non. C'est pas Tata Dominguez. On n'a pas manqué du respect. Comment maman? Vous allez bien? Chez chef de l'État. On veut juste savoir, en tant que leader d'opinion, pourtant on kende kuna pas batmi ba comment ba ote tata mabicha comme politicien. Amaka miti otolo bela kutu musique bat ba tele miti ba bi oh ya lo ba suma ma musique ndeni ba to tito ye awako poto confier ba pendant que non ozana studio. O sala mais il y a des gens qui disent que non comme politicien. On n'est pas en train d'injurer les chefs de l'État. Non. Je vous ai dit que on peut pas parler du chef de l'État pour ce moment. Non, on ne parle pas de chef de l'État, on parle de Congo. Quand tu me demandes que... Tu es un Congolais. Je suis Congolais. Oui. Gratuité école, yangwa les autres malé. Changement zalaka. C'est pas un bâton magique té. Bon, tout ça que nous senga, ngana bi yo senga te po yo ozana ngo déjà. Yo linga olobela te moi makambo bozo ke ne bien te. Moi voyage bat pas zwa ka moi ni. C'est là. Tout solo là. OK? Au moninga inaza Adolphe Dominguez. Président Mboko yo c'est Fachi. Tant on a aucune émission, il y a politique, tout le monde mais souci na biso nyonso ba artiste ezali lelo Congolais lia kana nzala na ye. À côté pena na cuisine ali fumbo ndenga lingi, à côté ali ngombe ndenga lingi. Aujourd'hui na fait na yo. Donc il a biso de lingi, chef de l'état na biso Fachi béton. Classe à la bien, mais tout bien. La PC Mbote pas azali présent Mboko yo. Donc présent Mboko yo Fachi Beto 1.3. Donc vraiment vous avez bino d'inquiéter. Mboko zo ki ni malé beso bongo. To sepeli bongo nengo ki olobela makama. Bo bat muswa kenda ka ko singa. Merci beaucoup. Nabi ke bolanda biso ebele. Soki to mekaki ko beta moi c'était par rapport ya ba photo ya président Adolphe na chef de l'État ça par rapport ya
bamusicien bamema ngambo mpo na politike lelo bamusicien bazose produire libanda te mpo na politike yango tolukaki tokota mwa moke na mozindo toyeba estce alelelaki yeba problème oyo baza nango na musique président Adolphe oboyi korépondre biso. Non mais Ken nga naza awa nazo préparer concert aux États-Unis. OK. Na compte ba tirer mon fil là ba chanter mettre au à Paris même pour une semaine to beta concert moko na Paris. Et bon to beta nga la uta kunati. To beta kuna na Paris. Paris bazo tumba ba. To beta na Paris. Na la mutakuna ndenga na sola kabino zo sola te. Wana na pesi wa ya Mombote ba Odombo ba Tutu bana Zaïre bana ba Tutu na pesi ba Mombote ndeko na bina Dove Dominguez. Ngala obeta masola mututé la zobeta liso na ngai tozo kende États-Unis avant to kende États-Unis to sa masika na Panama to beti concert moko to zuba mise to kei donc on a problème na mututé donc vraiment combattant azana raison na ye so bazoloba mututo azana droit na ye balingi changement liberté efezala bazana problème te bango zo sala musana bango biso do sa musana bisa musique donc azana problème na mututé Gazan nga Dove Dominguez, on veut beaucoup la tigre la trône. Tata, la ta vas-y, nazo sam sala. Je toi qui na goma yo zakate. Non, dozana. Je benga tata. Dans la délégation à maman Olive. On est dans l'anniversaire. Il y a maman Olive. Siko ba benga ba mise tata bi. Alobi na on a qui tete là. Orange. Alobi asukomoni yo yonde la tigre mama bilamba. Nani kuta kufa ba témoin nanga. Voilà. Nani Bisali tata yaka tokoti na chambre pona voilà nabite fi ozana na ba concert soko silisi européen européen OK j'allais à dire pour que tata omoni biloko yango na comment on les laver si ma vie va comment on finga ngai voilà va comment on finga nga pour viazate mais yo kufi ngala oyate voilà ngape na kufi koyate siko wana ozobaki nani na lobi na Ken Piana non ozobaki la nani président na lobi na Ken Piana na tuna ki onzembo bobeta na Kofi jusque là en tout cas non presse tozo sola non presse pardon presse tozo sola te président presse tozo solo là ouais nabi que toi na kacha studio voilà donc awa tosa musana biso ngaza fanatique mututé voilà maniki ngaza fanatique bon JB Piana président JB Piana kitoko master na ngai abetaka forme aza japonais abetaka forme mais président ngara to fanda comprendre président ngai pe ba mona ba yocha pe ya télé matam baba yo to boka oye sala bo ba mona pe que eza ya sika merci beaucoup de ko bonde la boss zonga pardon ingénieur Mbote Babi Boss Adolphe Dominguez le président donc a Fandi Bisiso bien bana kati mais kotanga su kombo te ngala na tilemba na bimbo tilemba makolo bazola nanga zonga na yoka soni po na mamni oyeba ke sona siliki ke na ndenga bien pardon vraiment merci na batu kufi ayate na lo bana ken merci président oza parmi bana wenge pena oyo oyebi histoire a wenge très bien. Est-ce que cela n'a pas embrouillé quand tu Bogis na Weranson? Ah que na biso tout le monde nanga vraiment. Mais Bogis ça zole la par rapport ya ba œuvre na e Weranson na mela e. Da composa. Bogis tsone aza vina yo. Bo solo là, c'est point très. Bo solo là, pour mettre. Mais comme production c'est quoi? Production. Ah. Boss pardon dans micro. Bana poto boyebite l'ingénieur ya Katuku Babi Chimène Lopez Chloé Kardashian de Bruxelles maman Anton un restaurant de play malgré au solo la kaka yo yebi Babi Alain Giga Arafate Magizembe Algel Mswahili nangana tunaka question moko kaka soki lelo côté mate pardon papa bananga grand frère papa kuluto soki lelo musicien moko nakopesa net exemple ya nani soki le neti Bogisa yo produire yo ondima olobi Bogisa produire yo
soki aza amoniki akomi producteur po emete mais soki Bogis banda musala afingi napesi exemple ka ya Bogis afinga yo na émission moko kaka na vie na ye akomisi alobi yo te tata lataka bien après aye aproduire yo ndenge na yebeli yo ndima obinga azo comprendre te yo pesanga ka réponse nga nalobi na oke soki lelo Bogis nga siko napesi yo argument ke bafinga yo afinga yo tata ane eloko te tata ane sikoyo après aye papa mama nazo comprendre pas olingo kende ngaza natanga na col belge collège Albert premier mois natanga na Poutou natanga na Babela 9 natanga na Pierrefitte à l'université à Pierrefitte avant d'arriver à Sarcelles quoi. Tu étais là non? Donc ngaza mutu na weli sakate na lobakango na weli sakate mais ma producteur bazara sauté Jimmy Bofosa azo ça peut pas céder azo ça peut makambu Dio Masama Matamasikini azo ça peut pas céder donc ma producteur va zebele soki lelo Bogis a bien ça la album aye a solo na bureau ba maître Eric baza ba j'ai a signé contrat ba foutinga mbongo na ça le problème était bino ngaka polémique kaka tata loba ngaza muta polémique et si les et sur mana potonene lobi na ebe tata olingate mais alobi ka poza olingate aza omoni kataka tangi nano donc na apesi réponse à litio pour atangi nano ba grade na ye ami kui atanga boy donc abina grade ngaza nango na olingana ngate mais pendant c'est ça public. Tu n'as pas compris voilà. La réponse. Alors la réponse boye ngaza to afinga na émission moko kaka aya produire yo olia quelle émission le en tout cas président Adolphe Dominguez tokende nango na ndenga mukuse na comprendre idée ya Manique de John ça comprendre nga yo comprendre net na sens ni na sila etalika ngamo na bombi bo omoni lelo omoni lelo tozo sa musala oyo bato baza kozela tokomi na 750 kombo oyo il faut bakota na nzembo ya pièce contre pièce bana Hollande Autriche Suisse Canada États-Unis Paris na parle pas bato bazowuta musika bato tu balingi bakota donc western inyo kutu balingi su kombo nanga te kombo nanga babloke wana western pozo kezowuta bacode de leki to bacode de leki yo elangi mama mbongo te oyeli bavi bino bato bavi donc soko ndenge eza wana nzembo wana soko okoti te oza saper eza oza muta mbongo oza saper fanfa longa napesi ye mbote Etienne Kunonga Bamando Akila, Bajili Mamboni, Baza Ebele, Bagile Maindo, le mannequin de Paris, Nabosa était Papichoma, Choma, Petit, avec Baboma, le colo qui n'a reçu, Natina reçu, ma plan, et ça, dans le côté. Premier, c'était Papichoma, Mathieu de cœur, Willy Bonjoa, Yokozuna, Tonton Tsumbu, Baza vraiment Ebele, Dobinotu, Bozalakal, Cherimbala, Dido Kenzo, Tozo Bongisa, Moussala, Ponabino. Japon koufate quoi le beau quoi maman tout ça toujours basenga ya bino bato sur la photo on dit to yele lo ah merci président balobi basenga ya bino bato to ya génération wenge bazo produire bino bo pesa banzembo moko est-ce que ya yo so pesi non mais ngala yebi so rangote bon na yebi ke bako contacter nga so ba contacter nga de ko na ko chanze moni te nzemo na ocha wana funda cha na yebi nzemo na ocha ndeko na biso faire lancer message tomoni we ranson sa pesi nzembo Coca-Cola pesi Fabregas a pesi est-ce que ba contacter que déjà papa Hervé abenga na onte abenga na onte bon na yebi pété yum toujours apprendre nga bon so ba benga problème ezate il y a pas de problème naza chanteur naza compositeur naza nyoso quoi na osala pour na projet ngo sokoye quoi eza idée moko bien sur ba sala ngo yum to lobi ngala yebité. OK alors président Adolphe Dominguez na yebité na meka ko tuna mwa muke relation na on a jibé piano zarandeni parce que tout le monde a air tout papa chéri même na émission a bête la vraiment combo no c'était makasi yo moko pe na émission o bête la combo na pe na c'était makasi d'habitude relation na bino zarandeni mais ba charge camarade na mukolote ton pote tu peux pas prendre n'importe là bon Fanny nega ba 10 ans non il y a ça un camarade na ngai donc mon pote il y a depuis bombona na Kalina. OK mais wenge kabwana ka kenda no pa wera non tongo wenge kabwana ki ezala ki nga azaki lokola médiateur na linga ki tozala bomoko mesimba te
bamasa bakende nga natikalaka na ntsone ya pas de problème toza famille noni esalaka osala choix okende pa wera tandis que jibende mpire oyo ozo comprendre te nga natikalaka na ntsone mposo tozalaki na Didier nga nangaki tozalaka bomoko leta na okosala badémarche esimbaki te bon c'est ça la vie tellement oyebaki na wenge mutakabaka mingi wera peut-être yango olandaki wera oh balo mama ukabao quel mpiana yo vraiment pardon non kasi mbisa landa place ma yechola tellement ba ke chewera kuna facilité manaki eza toi la niveau mbisa landa ngamai te mbisa nga sa koma kala ola landa sa koma suka je dois niveau mbisa sa suka nengo yebo koloba bon ba misa tata boza ta $300 ou te mikili danger akasi biso so kuma pa mbisa koma sa nanja chola tia koma donc vraiment nazo betaka c'était album na biso pièce contre pièce bato zelango ba sero ba betaka fort ba Mariam Ebonja do bino nyonso ba Gilles Mower ba nani ba ser ba zebele so bina na otanglo 700 personnes est-ce que toyoka ba bilengi wana o sela biso na première échange na yo ya carrière na yo o yemba nini te awoke na yo boyoka babilenge se belé boyoka na tata kwa yembe sopenze mbona sala ngabi bayembela ngala yema ezalina exigence tango zala na page pe koyeba catalogue koyeba kosomba bilamba pe ko classé mais surtout kozala na kudei na religion nyako loba papa wembatika kumvata kinkestere triple semaine ya koko lomingeza lobi lelo tokomi na pièce contre pièce tata lomingo olati ba vérifier. Merci les gars, merci bravo pour vous. En tout cas, Tata Dominguez. Mais album opena batu baozela parce que sali moi tellement rebelle que Tata sur le marché pour succès pena ezate. Ah bon? Mais oui, parce que non, naie par rapport ya oza parmi ba grand leader ya mboka na biso mais oza na moi tellement eloko sur le marché des ates. Ken omoni ba radio nyo sezo beta. To check moi ba excès ya mte kanyi mboka. So retourne ba yebisa le 22, c'est ça non? Le 22 tozongeli ba activité. OK. Parce que na ba confinement, tozongeli ba activité donc bazo tapoto ba ya déjà dimanche yo. Donc 45 kilos le souci ya biloko zoya. Donc tozela yo ayebi mwana tanga komonezate. El Paris Mboma na pesi mbote, le mercenaire Mboma na pesi mbote, Coco Mboma na pesi mbote, Jean-Luc na pesi Jean-Louis na pesi mbote, Batunyo na pesi mbote. Bana Londres vraiment ganding tout sur là qui lycée Mwangela présent lycéen. Donc tout ça mam na biso il a aussi kabango makasi. Obi tout la nini. Ba mutakala. Bawarion toujours n'attaque, Bawarion toujours n'attaque nos kadima, Babi presque en koi, Guy Mukanga, Papa Claude aux États-Unis. Autant que batu belé, au bazoze l'album. Au bazan a besoin de ma banque au western et kangi. Mais tout le monde a après disque, batu soit comme il déclaré, nga babo ki ngate. Parce que modèle on a ebi. Ah aux autres na ko tangi ba fio ba la tana banda te ba joli mayala, ba ange koi, na ko tangi bangote. Babeti mulanga utangi bangote utangi bat mais bato bala ba mera bikofo utangi bangote ba dede bikofo na ko tangi bangote problème eza na bandal ponga na mona bandal yo pa mona bandal po asko na mo défendre ce ko Patrick moi bandal non il faut te Patrick si woto la Patrick pona yo ki bato abiso 100% ozotanga bangote ba ozana problème na bango non bon moninga za na problème na muto te contacter Papicho mama mezali ba ange koyi baza batulangai do ba ser bango tout mais ozali kamuya forme na mbongo na ebike na zoki des messages donc Chamali wa yo yebi solo ka solo ne mami cho Chamali wa solo ka ni toujours solo là donc ba na 100% donc c'est peu là quoi donc vraiment toujours ça na biso Adolphe Dominguez bino boyebi ndeko na bino yaya na bino leki na bino adila kese Richman ainsi Siko album ezali na ekobima quand vraiment donc date limitée album ezaka en tout cas ndenge za awa nzembo ya 700 personnes etikali à 30 personnes pour ba demande ya trop to bagisi su nzembo moko 700 personnes na ebi ndenge to ko classango
makambo ezala bitumba ebima te bato bayosengo bilamba na bango te bapesaki te mbongo na bango nga mbongo pesi mbongo nga mona so bilamba opesaka bilamba nini taka ngai donc vraiment ndenge eza wana 700 kombo na 700 kombo bato bapesi nazaka na 400 western union na Saint-Louis oyo etikali wana quelle fois toza la vérité ntango ezokota tozokoma donc eza mamba série eza mamba mpena ya ntsaka vert lata beta forme eza religion akitendi kosila te ve beaucoup la loba vie na nga niaka aloba King Kester triple semaine ya ngando aloba siko ngam na nsima te wana bato na ngai oyo omoweleza bamiture il faut bapesa mpe mbongo Manique de John alors président noko miture ayebi okina biso obenga noko miture ayebi bino boza dona zwaka lisi na banotanga komba bato tala de proto wana masa na ngai donotambola ngai de proto Julien Mbala now wana ba siko tata azaleza yo bro bato nyonso tata fo mona noko okima te so nakenda déjà na yade te tour oyo fo kende te na okende na oya après covid do bilomba so na okende ye obeyo totalaka président alobaka na nga te mais musicien mutambongo azalaka te poso batiaka mbongo na présidence kala bitumba ebima peti nala king ngai nala king bakomela ngai bafe bakenda ngai nasilisi bamise bayemba ngai na bulo pres olobi na miziki mutambongo aza te zela na ngai na miziki mutambongo aza te po soki musicien aki mutambongo napesi exemple bazwa mbongo na présidence batia komo te ngai nasala banzembo ngai nasala boye ngai nasala boye bitumba ebima binemi o ngai na jidoka yango kotuna nga suki eso te bamusicien bayemba moke moke c'est bon merci na bino nyonso merci na Ken Manigi merci na kesabu ekosoloba na miziki mutambongo aza te tomeka nanu kosola mwa moke ti bato ya mbongo eza balusaki vana baledia balomata bana nisusu bakaramika shama bazado wangi batambongo wangwana bamusheni batambongo bangwana weli musheni mutambongo tikanga na kanasi nazo ba solo ba ya weli pe aza parmi batambongo na ba choisir matata pe batambongo ba choisir matata tangi lope moi ba musicien na monique ba koleka te musicien mutambongo tout bien musicien mutambongo azate tango yoki ndeki poto na président Fali Bukeno sa musalata. Ça va parmi ba musicien mbongo. Kasi on a le but musicien mutambongo ana moyen. Toi la mbongo te. Koloba bote ma we bomele marché. Toi la mbongo te. Bozo so mutanga pe mbongo lancement ko pesa so. Aliko ya ba fois musicien na mbongo photo nganda kuna mo fleury ana ti ba papa chéri. Vraiment. Siko omoni ke pour dekasi batu batonga banda kuna mo fleury. Papa chéri nanu to bana papa chéri. Omoni ken bino bozo mema musique na aventure. Na ba. C'est aventure te pres. Bozo mema na musala bino na aventure. Bozo mema na aventure. Bozo manda kuna mo fleury za ma sécurité. Masala nga so manda kuna mo fleury. Voilà. Po moyen monanaki asombinda adof do mais ça ba musicien so bana ngomi balé na kati ya mo fleury wa tika masolo wana tika masolo wana bola va pesa la tika masolo wana na betoli soko tanga masolo biki to ba mise bana mbo ba zo sika mandako ozo ba mande wala ke na betoli solo bon je sais pas bino na habité bino quel bino mo saka na franga mais ko lo ba ke vient ndaka mutakina des aveli to ngina 200 ndako yo zo kompagna biso bato wana ba 4 ndako 3 ndako 5 ndako biso to la mbongo te ero bi ba monsieur bana mbongo te to mona wera za na 3 immeubles na Gombe est-ce que za parmi bato bana mbongo omoni bino bozo bo musala bino masa nanga soka atongi immeuble misa tu yoka na lobi soka atongi ata 20 et ça bravo pour betele maboko Zibe piana tongi na mo fleury bo betele maboko tata tonga munga lo baka ngati na za ko na hotel bana lo baka to betele maboko mais banda ko za banda ko pezali bako 14 carré merci pièce sur pièce moi c'est même sur na big album pièce sur pièce album na biso bazo zela ngo ken pièce sur pièce yo lo ba bi journaliste mtambongo nani
Oh, ngana pays. Non, presse. Tozana ngabi pièce sur pièce. Oh, mon cousin. Danger presse. Presse, pardon. To solo na le solo pièce sur pièce po. Yango pena to beteli yango sete mingité. De lo bato ba mon net yo bwakeli président Kamerhe rejeton. Obi ke procès na ye asenga ki pièce sur pièce. Na habité. Mais kana ko expliquer biso pièce sur pièce na yo oyo ozoyembeza ya nini. Vraiment moto autant na za grand frère. Au côté la babilo côté. Ngana bana le sola pièce sur pièce avant. Bilamba tango bimaka kala. Yaza mwana bana lungwa. Bana benga ngo pièce. Yoji ama moto loboko mama le beti forme ba vérifier on na magasin sur les ali ba monique yango ba côté internet yango isa makamba politique te wala vinanga siko bilamba senga mbongo yolo bina musique ba mise bo na mbongo tesco bilamba o bazo ibelo na poto bien bozo somba ngona ba magasin musicien azana na mbongo te musicien za débrouillard bo somba bilamba ngonde nini ya cher tuna papi chomata on a tilage ba chèque ba nini ba transfert atiko tuna mais bon utaka musicien na mbongo te musicien zana na yebi ma mwana te vérifier ta na montre bana on vérifier yo mo pour yo mtoningo vérifier il faut na vérifier bino comment ça na bilamba mais qui osu courage nga betaka foyo ye bana ken yo niki yo ma griffe moko bimai awa pe après tokyo vérifier. Alors merci beaucoup ya boko yembela biso eloko moko te rapidement Olivier Nzushi Olivier Nzushi yo yebi okomio pimelanga bolingo na tutelaki tolo lelo bolingo ekomi ya contretemps ya iso gasantale omoni makambo komio salanga omoni makambo komio salanga maye Cédric Mosumadi motema meranto ali makiadi kamona na boba benganga ye le prema baso bana bolingo pona lulile batone avocat mberi docteur espérande quoi jampi maître Fabrice Miebe de la reine Leli Manu Schengen London mokandi bajelu bavanda pe na nzambe ebongi ozala pene nanga pichule kwesa Christian Bizina Lille Patrick Dalo Jabosco Mbize Andi Amala actrice Seye bolingo na nsima iza na lelaka botika ye kiatinga na nani pa balobaka bolingo za dangereux lele kwelelinga nakoma gwetele wawo Willy ebonja e nakoma gwetele wawo Cherimba Olivier Mirali koma gwetele wawo Tonton Tsumbu Papi Choma nakoma gwetele wawo Shada Gigi Solo donc Gigi Solo donc Nzembo Ezoya quoi Espoir Maïke Monangele Stanislas et c'est le Lion de Rotterdam. Merci. Haute couture. Merci beaucoup Tokomi Nasuka. Merci Olivier Nzushi. Merci Serre Poli Lumumba RDC Monde. Adel Djoko Bagou Danger. Vieux Luzo Mbata. Yalo Babarozonga. Sogi Yalo Babomimbo Akena Biso na Maniema. Danger. Yannick Imanda Ngafebe. Sota Abata Maniema. Mix Baron Mibos Ngafebe. Nanatante. Yannick Imanda. Jenya Pendeki. Maman la grâce. Merci. Merci Olivier Nzushi, merci à Coco Arafat, Angel Moussaïli Makizembe, Tokomi Nasuka, à Toana Pigeon, Bomona Mbokango Kitoko Makasi, donc Kito Suki Wana, merci à l'un des BCBG.